diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Bonjour. Oui, bonjour chers amis, vous êtes bien sur Diamant Noir TV. Votre simple servante Gisele Umba Diamant Noir, bien sûr. Lelo Naza, awana oleka mbanguna eko kanga bangu mukuba Selezino, toi na force. Donc, natunara bango muku. Bonjour Selezino. Bonjour Diamant Noir. Na okipo comme na site no Sika. Bon, bino wana no église au milieu du village. Donc, na milobeli bien avant, hein, bon, hein, pour bazoa ma bête. Moi, ça va être un problème, c'est nous. C'est nous, on veut qu'il y ait le changement de pays, de notre pays. On veut changer notre pays. La jeunesse maintenant, la jeunesse, ça va faire les mains des soit déjà de vieux là. S'il vous plaît, vous allez partir. Vous allez partir de ces pays. Vous avez trop foutu la merde. Vous êtes des assassins, vous êtes des massacrés, des génocidaires. Les malheurs du peuple congolais, c'est vous les Mende. C'est vous les André Kimbuta. C'est vous les Mova, si c'est quoi là, les PPRD. Une partie créée de n'importe quoi. On va vous faire enculer, s'il vous plaît. Ok? Kabila, alias Kabila, Kanambe, Hippolyte. Donc tu dois quitter ces pays ou bien on va te tuer. On va te tuer, t'inquiète pas. On va bien te massacrer. Moi, je vais manger ta chair. Moi, je te dis, regarde-moi bien. Je vais manger ta chair. Et vous, les collabos musiciens, je n'ai pas beaucoup à parler, donc sentez-vous bien parce que Bandego Bazo Koufa. Là, je vois que tu es vraiment énervé, mais bon, on va te laisser le temps de... Bonjour, papa. Bonjour, maman, maman journaliste. Vraiment, merci. Les lots embi bango tonto eba makambuzo de kanamboka parce que concert eleki. Les to commune li kamususu eza makasi na mboka. Élection concert ebetité. Ebetité. Voilà. On va bien concert. Eleki donc makambu na ngona le eleki. Eleki pe na noté. Ah d'accord. Ouais, ebetité, otikala ko betate et puis boyoki annonce l'État français a eu décision. Il a eu décision que pendant je sais pas si c'est combien d'années, mais faut ngana yoki babike indéterminé. Donc il n'y aura pas des activités congolaises dans la diaspora, surtout pour à peine en France. Parce que les jours de manifestation, il y a le royaume de Belgique, Bazalaki. Bazalaki, Belgique, donc ce qui veut dire, oh, je makasi, koyana yote. Koyate ko mekape bisote pour bisote la peuple combattant ça tekara groupe abattement baza ba combattant non ezali combattant peuple mutaza combattant parce que le peuple ne veut plus, le peuple ne veut plus, trop c'est trop. Donc ne vous attendez pas à faire quelque chose que non voilà ngaba kotika nga tozana mutu toyoka na yete ba musicien politicien wana po baza ba musicien politicien. So bazaki ba ministère ya pamba o bazo sala mosala pona peuple e ngako zala ne ba dénoncer o nyonso e lekaka na mboka neti ngane na dénoncer neti ndenge boketo zo dénoncer neti ndenge Radex Supreme zo dénoncer neti ndenge nani Alpha Blondy a dénoncer na mboka na bango neti ndenge Youssou Ndour lelo aza vice ministre ya culture parce que Youssou Ndour na ko felo mi ba différent Baembara, tu es biso no stundenge mo. Ba guitare ba beta ya Youssou Ndour neza ya spécial. Pona lo bela mboka na bango. Est-ce que ba ouera ba vienne so ba ouera son. Ba ça différent na ba misa mboka mosusu. Ba pisquoire wanane. Ba ça différent. Voilà na la premier point. Deuxième point, ezali bêtise leki na musique na biso ba pekisa ba bazo yo wakate. Oh na lingina buaka oh na mususu kuna oh amado zo laksani na sema mususu kuna oh na kokaka ko buaka boyete ko buaka nini eloko wa mamboka eloko mais vraiment ba mission mituna ngaza mission ti bango po ngaso to tena na critère mama oyemba mama na leki bango tout na ko lo ba keta mususu mo na ko lo ba na ko ba banga ko na sa ba exception. Si on a le travail en tant qu'artiste, en tant que chanteur, collègue, on va se comparer à mon affaires.
ça fait mais tant aza collabo déjà baza tous sur le même sac pour faire abomisa de ba combattant abomisa ba combattant wap nazolo baté pour naza contre faire nazolo baké nga mutu o azana peuple toza bandeko mutu azana peuple te aza ennemi nanga ata za camarade nanga na nzela soko moni ko za contre éducation ya bana na biso awa oza éduqué oza contre éducation ya bana bazo botama awa lelo bazo zo ba bag tozo mona tala mbulo bana bazo ba bag ebele pour la musique wana ya pam pam ya soute héritier wana nga obeta so héritier na wakanambe muta sida wana azana ba critère ebele ya mabe ya liboso azana maladie azana sida maladie transmissible sexuellement parlant azo transmettre ba jeune fille ebele o bazana matoyi mangongo pupino ba mama na ba papa bo pesa bana no basi matoyi ba balanda ba musicien bo benda ba matoyi héritier zo pesa ba sida par-ci par-là mutu muso mo ndimi no peno botana héritier o rappelle maman na bana héritier mais ba ebi ko zape madame sida. Merci. Merci na les ananoute. C'est là ngana. Non, tiko lo bana ebi ko zo lo ba mais c'est zona kati yo pona tunu question. Monde to banda rosona na émission yango. Non, tika ngana si paragraphe na ngai na makambu ya zoba na mwana wana soki héritier. Mutu mo ya muke kingo muke zo mona poza maladi makasi. Mutu apesa sida ngana yebi. Tout ce que tu as fait pour pas découvrir que ça sida na yebi. Il faut traiter nzoto na yo lobby tam soko ko 82 ans pour sida le comment oumisa. Yozo kendeka que non et puis na ki fille monso ya chroniqueuse bo na prometteur na finga sur ba vulgarité té donc je suis pas prêt à finga yo parce que na finga yo trop et puis ya mbalo na tina na finga yo té mais to pesa temps à temps en tout cas été au profiter en très bien mais hiver na été soko profiter ozomona ya mutu aza maladi ato bangana ko lala na selezino te est-ce ngana tinda ko invitation ke na lala nayo et puis ngana ko passer ta un jour ata na ndoto ata na rêve na lala na mutu neti yo yo mtu libela pa meza la poso nzoto na yo mais na zo expliquer ma belle na fingi mutu te na expliquer corps na ye hein et puis ça m'a bé donc so na mona yo na wala donc yo faut à la statue faut à statue faut à la statue moko na wonja bikeko. Et puis, il y a Rwandais, tu t'appelles Armandi de Weregemere, mais Armandi de Weregemere, au Luki Makampa, Congolais, au Lukakate, Mouto Lukagamoni, à Betsite, d'Obion Barebato Sida. Yo Sida plus Sida, ça donne 100 000 Sida. Yo quand on a peine à go passer à la Sida Panao. On a son akufa avec intérêt peuple congolais, le Bagetala, héros, on a koufi. Na oninga bana lati ba bombe soki l'équipe trop c'est trop faut na ça ba congolais na baza na paix na okende yamba kabila bien André Kimbuta bien moto moko to panzani na ye ngana ko fali wana bino yo ngoko fali wana Olympia mona batu ba na Olympia o mona combattant na indi c'est partout dans le monde yo ko combattant na ce peuple hein aussi batu na mikemiko nga inani o nga boy et puis tiko tshaba masa na biso na berere baza ba frère na biso ba peuple ba yebi tout ce qui se passe au Congo. Mais bino pe batongo lo boza bazoba la plupart parmi vous yo na kaneli yo mi yeba so zanani kandele ki makasi donc là on a loba to évoluer parce que son on loba tant na aussi ça te to évoluer merci c'est les koto to yambi papa président Seigneur Lobi élection zatena Congo c'est non na yom de ponagi il y a une question. Mais il y a une élection. Comment il y a une sous occupation rwandaise na banani collabo bo penser une élection. Élection ça na Congo soulèvement populaire. Yo mo bien soulèvement na révolution de l'État. Ba collabo ba soukandeni. Ba ko tumba bango ba misusu ba se retrouver donc bazala même pas na cimetière te baolia bango ti c'est aussi si ko tumba bango ba soso bazolia bango ti ba ko silela ka ndengo wana pas na biso to lambaki nini na lemba hotel force to lambaki loketu ya nani ya Zakaria ya masoko chala mwana bon nous va côté wala quoi donc biso peuple congolais biso to goliate héritier pour la sida. Azana sida ya makasi héritier na mwase na bana sida
bana ba sida soki lelo na oloba likampo on na oloba na conscient so bongo ke porter plainte bo porter nga plainte na pesi bino autorisation to ba otala makila so ozala ngobi ozala ngote ba otala leki na biso wana leki na biso te leki ba Rwanda exactement parce que moi na wana a craché sur ba liwa ya bandeko na ye ba corps ya bandeko na biso ba kufi parce que zenga vraiment na début émission na ngana spécialement ba condoléances na ba bandeko na biso na ba famille ba perdre ba bandeko na bango na Mbujimai tout ça par-ci par là et puis que jusqu'à présent ba trouver déjà 82 fausses communes et puis combien de morts 1 million de déplacés mais moi na wana soit disant parce que biso les alliés infiltrés hein Pechuana ti ba komo landele ba komo na keno Pechuana origine eza ba kotoko na ba Rwanda parce que muto yo pena net na zabo na province na biso pour ba province nyo tous toujours na barrière grand-parents bandeko bazanga raté parce que ba trop boma bandeko na pas même une semaine yo zo na poto to biso to nungusa luketu biso a na poto wa déjà luketu na biso to kata de kamo e ninga ni soute to ma na biso ka misu ni mutoko mota nsama misu to lela biso chaque to lela bandeko bazo kufa bazo perdre bandeko ba nini ba propre ndeko na biso na RDC déjà neto za na kata ya diaspora biso zo zela biso sur élection ti o sa élection na banane mboka ya sous occupation rwandaise o banandeni soulèvement populaire merci na diaspora merci na peuple congolais message ezaki capté peuple sa telemi donc na moment oyoyo le 14 ba otako bon ta PPRD bandeko botimba to beta mama boko to sepela mama na kufa na nzando munene azali mutu munene ya PPRD na mama wana aza mutu munene ya PPRD basaki ba jemo na zando mama sa expliquer na ye na zumwa de paragraphe omoni bata PPRD ngana souhaiter bino liwa na bino epe mana kimiate nde baloba que son homme repose en paix non ba am na bino telengana ba am na bino et puis na si ba kunda bino te ba tumba bino sulu mama wana bakati kingo kati loba kabila ya kola musaote po kabila mdaleki nzambe nde mokonzi ya Congo ozo comprendre donc en tout cas ba condoléances moko te to ko sala ba condoléances pona bata Kasai nde bazo ba Kasai pona bata Ruchuru pona bata ba Congo pona batu ya dimulini ya Congo nyoso ozo pas biso to ba Congo o comprendre to ba Bantu bato nyoso bazali pour bato nyoso bazali pour musique ya ba collabo les musiciens politiciens bozana droit moko te ya kobeta na mboka opo déjà l'état mboko yo na l'état diaspora si ba lobby et puis iloko za wana sikoyo na Congo régime ezoya boy ba ke to ko pendre bino publiquement to ko pendre bino tout boyeba ba fali ba fere ba héritier ba wera ba tout nyoso ba jibe ba nan ba kofi vous serez même na bino ba tout bozo ngaboko poto soit disant que non ce qui na lobela contre combat pour ba yeba nga na poto papa ozo tumula libulu le mo pour rien biso to bundaka ande ba to bini peuple congolais zo bunda ba pesa biso mbongo te bino ba ko ngompe bino ba mbongo bo bimaka contre peuple biso tozo bimana propre nini volonté na biso en tant que ba patriote na makila oyo 8 millions de morts ils ont protégé la musa biso et pesa biso force ya ko bunda pona Congo donc bino ba pesa bino ba mbongo soit disant que no bo bima contre ba combattant boza moi un poignet minimum ya batou bo dépasser même pas 100 personnes mais ba vie na bino bo tsango à danger donc boye ba rango bo liwa bo mi ba star ben boye ba ngobe mutali bo ma pas za star pona kinto no za no buton mama ya jamo za na kwa mo ba yebe ki sa mobimba bino be bo za ndenge moko wana sans valeur mais bozo linga bo tsa bo tsevi ba fina na danger donc bon ça en position wana muta changer sous-souté parce que comme n'attend de la fin to komi presque na suka bien bo monite moni pari e boulme salami to ba saka bino ke mona mayele yo ka boyoka kate petit na biso moi no yo soit disant en origine ba rwandais na ba face na ba nzoto po congolais nzoto mi kendengo wana tsela ozalate petit to côté ba papier na ba pharmacie a na hôpital Bichat to côté ba papier petit okabe ya petit yo ko za su ki sa sida te o kufa na maladie na yo wana. Merci. Bon. Bino boza kotomboka donc moi écoute ngana tuna ba question na za maman biso to dictateur te to côté la rara des peuples
omoni ndeko na biso moko mona aussi ndeko na biso wana aussi alakisaki aka patriote ya solo ndeko na biso wana nayebi te so cameraman akokozwa ye déjà cameraman akokozwa ye po azokitisa mwa mongongo parce que autobunda bituma makasi bandeko na biso na bamama combattant to baza na awa azwa ta question moko tuna ye nayebi te mama so pe na olexilo micro otuna ye ayebi so ndenge elekaki mpo bango babomela biso ndeko na biso ya congolais oyo aza loba na voilà nangena tout nande nini vous se préparer yelo nini zuyo o expliquer parce que biso to yebi nga comme on a aussi garçon naturel général Rebengo l'homme de remontada na yaki bundi la Congo ouais na yaki pino beke na bisa héritier je te respecte tant qu'on fera avec qui a concerté par rapport à Congo pour bandeko bazo kufa bandeko wana ba problème to vana boy mutmo ba bengi OPM ah ndeko tinlanga 20 €, tinlanga 30 €, tinlanga 15 €. Mutaki une journée na ayape boy ah aussi on a poto za 100 €, za 20 € ta o. On a besoin makambo wana. Concert et un concert mais on a besoin concert l'autre tant que Rwandais mo bazo diriger bandeko na biso azo kotisa ba étranger ba dirigeant moko na ndenga mabe donc yango na yaki kuna na yaki na répétition pour na biso ki obeta concerté mais tellement ki oza tembe ozo sa tembe na batu oyo batu o ba soutenir yo à 100% kutu ba ndeko no ba congolais oza tembe na bango pour ki sa ba étranger ba ivoirien. Moi les gens qui m'ont menacé c'est des ivoiriens on va menacer nga ça va ivoirien pas congolais maintenant c'est le moko et on a potana vite fait tout ça là on a potana mon Congo mais n'a besoin que le moko communauté congolais nga na beta musique mais on a besoin aussi que la nga ka na héritier botiki la héritier na kabea botiki la bitumba nga na ye ni na sola boye bon mon nga dans chapeau donc ngayo général rebelle on a besoin de nga bitumana héritier parce que quand ba ici na munoko azo comprendre te azo yosa kitembe aosa kitembe no osala bato sa kitembe bango ka mbo soutenir yo osala kitembe mais to sa kitembe lo yo poto ba teti ko lekana na yo mono wa teti mais to ba teti ko leka o to solo na munoko comprendre te yango na to tala yo ni to za boye nga to rukanga o e bokanga yo ba kotikila nga na yo. Après tu comprends si ko nana za tembe te après tu mona maman ndingi salema et puis voilà yango wana. Merci toujours continuer toujours na bango vraiment to moni mo tension za makasi Diamant Noir saka musande za kalelo na ngena kutana bango mibale baloba et puis to kuti susu voilà bino nyonso tunde bozawa mais misuku to bazati bazangi donc bazangi bazaebeli Gisèle Diamant Noir moni bamso bakanza kombeza mutualité te komba pe za tozala bato musu to kotanga ko bakombo na bango te pour ba mémoire information bo mona pende ba laki wana ba répétition na bango bazo kanza pour bango ba yana mbongo ba pesa bango mbongo et puis bazapera muke pour mutu musu ko yazo mbongo na ye azu mbongo na ye po alobi ke non na soutenir zoba poza zoba outi na kisasa musika biso mboko na biso to fanda kawa ata na kena Belgique na za calme na zone ka partout na za calme na Autriche na za ata na États-Unis to Canada na za calme parce que je suis aux côtés du peuple za mwana mobola zoli a bien te peuple wana ka bazo bomaye peuple ngoko sala soki retifuni na yo soki retifuni na funi wana ko sala yemi mabe vwe kauka oyebi ko yemba te ozo comprendre OK otekela ngo susu ba peuple ba bomaka simo trahir bango. Vous comprenez? Donc, il y a des artistes congolais, il y a trahison, les politiciens. Mais c'est les îles. Il y a un mutumoko, qui est na jour ya combat. Jour oyo mobule salamaki oyo musique beta quitté, na qui Blandine, Blandine est grande combattante alobaki. Pourquoi bino boza sima ya ba musicien a expliqué kiango yo ko kisuko expliquer batu pour nani bozo singika pour nani kamba sima ba musicien cela veut dire bolinga te musique beta pour ba ko ma tout temps na fesse bino te na yena kati alobi ke toza sima héritier te mais toza sima ya système oza sima na ye
Yonga na lobi yo lelo. Maman. Yo bongisi la question. Blandine, bien, si je comprends bien, il t'a dit que non, voilà. Pourquoi biso to sima ya peuple? Mais maman, mais on a un peuple. Oui, mais on est pas un peuple. Identité nationale. Quand on dit peuple, c'est pas. Si tu me dis qu'il y a un grand peuple et petit peuple, là, je vais te comprendre. Petit peuple, ça, peuple, ou à circuler partout, à qui est passé par là, pour la institution, surtout Tamboula. Bah, économie, il Tamboula. Grand peuple, Azali, les autorités du pays, soi-disant. Au Congo, il n'y a pas des autorités. Au Congo, il n'y a que des infiltrants, les occupants. Au Congo, il y a quoi que ce soit comme un père de la nation. On n'a pas un père de la nation qui va nous défendre. Parce que le rôle d'un père de la nation, c'est quoi? Défendre le peuple, défendre la nation et défendre, sécuriser surtout le peuple et les frontières de cette nation. Mais dis-moi, il y a un Congolais d'abord. Bamissia na boye bien mutuana étranger oiseau diriger Congo. Mais étranger on besoin glorifier. Pourquoi tu es dans l'église? Pourquoi tu sembles dans ton bon de la Nzambe? Parce que Nzambe c'est notre père, notre créateur. Nous on est ses créatures. Les notions toujours vivre na ba paix ma boy. To lali to lamu. Comme que soko la na buto za kaliwandam. Metango lamuki. Moi nazobota na libumazo ko nazoko matata salipe makambo bien boti subana. Mukile zo continuer il faut glorifier Dieu. Il y a on glorifier Dieu pour za malamu. Nzamba za malamu. Mais siko muto zo boma ndeko na bino. Ako boma bino nzala. Ako bebisa mamakamu nyoso tu na mboka. Enseignement, tous les institutions beba. Justice justice c'est comment on compte que il y a des fois justice à ça la justice na place ba magistrat on a ba greffier, ba juge président, tous les juges ba comme corrompus. Yeb ça et là on dit ba kangula Franck Diongo. Et là on dit ba kangula Franck Diongo. Pour na loba que non azali a okota na rassemblement na bangote. Ba opposant na biso ba sani lelo. Soto bino te kaya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aza mutu monga fona féliciter parce que azaki gouverneur soi-disant ya Katanga atiaki ko tia il n'a pas été élu. Tout le monde a bisika ba saki élection te Moïse Katumbi a zo élection mais le quoi ba tiaki na yeke abongisi. Ozo comprendre tanga abongisi moi Katanga c'est bravo. Vous comprenez? Azui Mazembe, jeune frère, joueur, moi vie, c'est bravo. Mais si Moïse Katumbi dans mbongo, agoso mape mundu qui sont combattants, tozoloba ah tant bazoba musuba loba, bokene bundali kisasa, bona boye, on demande les armes. On demande les armes pour aller là-bas. Mais bah son relation mundu parce que to ok maboko na makoloté. Vous comprenez? Donc diango to lobby boye. Omoni héritier on ndenga tsaiki tembe. Tembe na ito silisiango. Ntembele le to silisiango sikoyo. Tozo lukaye o azana ye okozwa likama bino situ yo ozaka na garde nord na yebi yo bien so tale mission zo ba kana loba na yo na loba comme te pour la commission oduma lola beaucoup tate beaucoup ta sale fort ne pas duma ozo comprendre donc mutuana na garde nord pas chana pas partout tozo lukayo oza yo moko te na journaliste mon collègue na bino ya mobali popol mon pasula sotri to zuyo. Oui, comme ça, mon candidat Pompol mon passe là. On a mon candidat. Soit au Zouyo. Au sort aux Oloba trop. Marc Tabou. Au Monio, Tata a un musicien à Congo. Je respecte mon père parce que c'est mon père, je dois le respecter à 100%. Baboma écoute na poison, mon revendicaté. Baboma papa na poison, yo revendica. Batela papa poison. Basala tout batrigué parce qu'il y a vice-gouverneur. Il y a ville à Kinshasa. Bino bolbi que musicien za politique, c'est culture za politique. Culture ça fait partie de la politique. Parce que pour vous faire kenda classe té, ngana classe o mukena kenda pona ibisabino. Quand on dit que c'est une institution, la culture c'est une institution dans la politique, dans le gouvernement et les gens qui dirigent ces gouvernements, c'est des imposteurs politiciens. Tu comprends? Oh culture na musique bozaba zoba. Mon bino tout. Na minute to ça na bi ya na bazobe belo ba kombo o bazobe belo bazo promouvoir gouvernement des occupants wana na Congo ba saso ba bomba bande ko na bino bazobe belo ba finga biso na minute avant bino mo finga ngai na me fingi no mama na bino nyos o akoso na lobi bongo na fingi vulgarité te me na lobi ba mama na bino bo ba mama na bino ba botaki bino na ebite so ba benga bino ba benda bino mato ponga mama na so benda ngai abenda mato imba papa
soutenir le peuple. Vous comprenez? Donc, et là, on a eu ça. Héritier, Félix Ouazé quoi? On a eu ça. Oza zoba moko na ebisio. Zela non. Félix Ouazé quoi? On a profité de l'occasion de ebisio. On a mis hier par Moussalo Salarate. Félix Ouazé quoi? Oza faux chanteur moko bana mukile. Bana Congo et banda tilelo. Donc, on a les premiers, les derniers, les chèques, il y a faux chanteurs na Congo. Et puis, pardon, quoi t'as été? Le but déjà est belé, faut nazo. Nako loba, on repère ça ndekonanga imiko. Nako loba, on repère ça imiko tozanan. Donc, alerte ça partout. Place tout le monde a héritier. Bien, tout le monde doit soutenir héritier. Bon, s'en charger na combattant. Ce qui y a moi aussi, bo betaye, bo bomaye. Ngam nazo lobango. Na Canada, aux États-Unis, partout, héritier dans la place au Tamboulaté. N'a pas pensé à Sankara de Kout a raison. Sankara de Kout a dit que bango, ba vanda na bango ti mukolo, musique et kozongaka. Yangana qui n'appelle Sankara de Kout. Bon, quand Sankara c'est kati o me yangwana. Na la na buzo ba na msubo sala ngona. Olobi na Sankara c'est quelqu'un qui parle aussi. Mobok bolanda ba vanti musa sala raté. Sankara azoloba na makambo eza na nzela. Makambo eza na nzela e bongo yo. Aujourd'hui, le peuple congolais, quand on a des combattants, on a des peuple congolais, tata, ma maman, on a quoi kala. Na baksa msusi ma force à pembe na bosolo. Ngana baksa surtout pour ma musique parce que il faut que na système mo to essayer un peu quoi éclaircir peuple congolais et puis na ba musicien wana ba inconscient wana. Des fois, on regarde la télévision, on pose des questions, donc qui n'a pas de sens quoi. On a des questions, on a nous répondre déjà. Premièrement, pourquoi la musique est kangama en apoto? Moutouma a tellement musique est kangama, kimbangu, bokoko, mabele, nini makila, y a peuple, 8 millions de morts, 2 millions de femmes violées. Et là-bas, là bakoko on a besoin mais comment biso to kufa boye batongo kuna ba OCP la banini tout ça o ezamboka nini makila bururuka ba musique bekanga muta lobate déjà na début déjà tozaka la poto to mona nde mboka ezokende ekende na dérive mboka nde ekende ba ko kunda mboka parce que mboka c'est kundama babwaki da ba flag de yetseka ba ziba mabele so combattant peuple congolais telemi to bimisa serke wana to lamusa mboka eza azakte na début banaki ndenge nini ba pekisa bango boyembela bokota mamba politique te boyembela Hippolyte Kanambe alias Kabira te ba tete ti mabe bazaka o biso to ba sandumba ni sasa mo sandumba to pekisa bango yoka pardon biso on est force à lobby nde baloba baza ba sandumba biso to ba to za mibali ya peto mobali ya propre to boy kola la basa ndumba do awate biso to basa ndumba comment on peut pekisa biso musique ba te non biso peut ba au moins to ba combattant soki ndenge nini ba combat soki nini ba combattant fe soki nini ba zo biso loko mo ba tumoko boye to za hein soko comme bébé quoi bébé to za likolo ya mai tout ça bilomo ça fallait or quand combat ils a le rôle dans la famille. Moi, on a liboso. Disons, tu as ma famille, tu as ma passe à bisognos tout. Même dans un rôle. Moi, on a comme docteur, moi, on a comme sportif, moi, on a comme enseignant. Donc, comment la famille? Donc, tant qu'on a la première ligne, première ceinture, deuxième, troisième, tu as la ceinture bien la combat. Tu as la bango décision, musique est bête sous à cause de comportement la bango. Et vis-à-vis, il y a un peuple congolais, ça n'a rien, absolument rien. Mon musique c'est l'art de communier les choses d'une manière agréable. Ouais. Musique il peut être l'un des piliers qui transmettre un message facile dans Moutou, à comprendre, à faire réveiller le peuple. Disons, Moussoso va collaborer, Moussoso est musicien, Moussoso ndeko, Moussoso est tango à mandé fébrile. Comment est-ce que Longiboy en zone de Kemba nani Félix Nsekwa. Félix Nsekwa, maman na obisiko zali. Ce qui nini Hippolyte pe azalakana ba Hippolyte pas azalakana ba nani na ba coiffeur azalakana na cuisinier. Pourquoi tu t'aimes ba cuisinier te ba nini alobi pourquoi tu t'aimes ba musicien? Pourquoi tu t'aimes ba cuisinier te ba coiffeur ba musicien te et ba coiffeur ya président ya ce qui ya Hippolyte te mais
tant où il y a la campagne est-ce que ça a bien ça nini ba bien ça ba coiffeur na ba cuisiner ba ça la campagne kene bo recensé ba na Kinshasa que non ngala comme président na bino ba cuisiner ba bima na nzela ba recensé ba ça la campagne na ba ba bien ça ba musicien parce que ba musicien bazali ba nani ba benga bani ba leader de l'opinion ba la faciliter transmettre un message bango bazala bango lo mokote ba cuisiner so nini ba cuisiner sur les restes là. Comment vous poser des questions dans la cité? On m'a dit qui est simple comme ça, bazoba. Cuisine za mutu ni cuisine simple mutu. Tong ba bandai ko kabula mbongo distribuer mbongo pour la campagne politique kanambe. Cuisine za qui importante, c'est pour cela ba benga epeta muna nate. Biso do tele me la batu. Oyoyo ba memi ko ba sali ko ba meki ko ba memi peuple na biso na dérive. Ba endormi peuple congolais. Yango biso ça la moussa na place na bango lelo moni peuple telemi peuple bandi comprendre que non mboka eza sous occupation mboka eza na mboka ba ya ba Rwandais mboka zo kene na nini na dibulu to ko la moussa biso za bazo bati donc so bazo la biso na sansu wana mais ndeka to lobelaki makoma musique to betango sous le lote quand on aurait sabango que c'est si la bataki tembe ba yo mona so décret lo ebimi. Musique est importante, musique congolaise est importante dans l'Europe. Donc c'est fini. L'histoire est comme si on était là. Peut-être en 2050, parce que on est dans le lobby, il faut qu'on ait bonga. Balaba qui est antico félé, balaba qui est antico félé, balaba qui est pardon, force considérée. Il y a 2052, Nasi Tatobanda, l'homme est apparu sur la terre, ça fait déjà 1 million d'années. Si c'est 1 million 200 millions d'années. Hein? 1 million 200 000 plutôt d'années. Pour vous faire voir que nous, on a été sur les bancs de l'école. L'homme est apparu sur la terre déjà il y a 1 million 200 000 années. Donc pour vous faire voir que ils ont un danger. J'espère pas que cause de la musique, Fali, Kofi, Wera, Jibe, Héritiara, Nazobo Moussou parolier, pas parolier. Azal chanteur kuduté nakamo akunenga tela Kofi Monoko ayemba te abina neti robot ndrema tiré donc pantalon moi là ta toro ngala ebi témoin de Jova nanyango Félix Kinsekwa Félixiara Kinsekwara Ngoye yo banzembo yemba bonjour monsieur Ngoye bonjour monsieur Eric Lucas ayemba tena il faut quand Léo na yebiga etika na mutu ba c'est donner qui peut ma musique Ngaye Ngaye pardon personne ne me connaît ça nalobi doucement là ben oui doucement combat en termes d'embête combattants violents mais combattants actifs ndo mona frère nous souci à côté à sali ba faire mutako ko simba te yo ça bomo on a bomagina pour vous faire voir ne bono ça ba répétition et puis là mutu a ko tia tembo ya so ça la répétition donc nous comment est-ce qu'on a ba répétition pour toi là moi qui dit ba ponga na bi net ngai na zaki be na makambo wana te na concert ne so ko beta et puis et là on a to lobake ndenge ça boy na ndenge mo ya bien tant que bano ya na poto po mona ke azala tembe ya buzoba wana tembe teza kibozengi donc zoba mwana akola na makanicité et puis akoza kindoki te ipa bakanga ndoki na famille na bango petit wana héritier akoza kindoki te parce que mwana banga bakulu te seka sandoki bien sûr ozo mpana akoza na kindoki wana jolia batata na baona tala bandeko héritier biso to yebiye na souci na force to yebiye bien nazo informer ce que famille na bango so bongo bato bazo kufa na famille eza ye mutazo lexabana dazo lexabo keba yo cousin na yewana na leki na yemo za pa loloshi soki loloshi nga yebi ete yo yebi te ke mobali no na sida oyeba on ta na sida donc yo moi c'est kitoko pesi nzoto no na sida famille na bango pa itu bozali soki héritier na ndako na bobenga na kaye pour ko memela bino ba combattre ko memela no révolte ya peuple révolution bozolo ba révolution to ko kota na ba famille ya batutu tina 8e génération ba famille na mneko vivre souté et puis ba désarmement bino na Kanambe jour syndicat de koloazo kota boza na force bozo ba arme bokota bo panza banda ko na ba tongi ko koma bo pito ba mairie
bécole centre ba cantine boye bango ke babano bakoya sima tina 2253 tant musique kozonga na 2253 parce que on a beaucoup de travail à faire na 2253 tangu musique kozonga tant biso sito kufa ba oba otika la biso sima bako sala makambo student et là on tondo lo baké Monsieur Congolais Moroté Azasuna Monsieur Congolais Moroté Azasuna accès au Atambula en Europe surtout à Paris so tembe meka et puis botambola déjà té tant que c'est bana ya kala to mona mona wera ina ba mise Alexis ba na Château Regio moto na tempo ba ko za tembete oza moto na mukinza ozo ba zela na sisa o moto na mukinza o yaki yora na Château Rouge o yaki na Château moto na sida Sidatique moto na sida akweki na se oyaki na Château Rouge oyaki te yo poso ya nini akoloba soma poso ya mabele masoko pota oyako leka kuna te masoko poto zela na sidi lelo moi tout ça émission vraiment exacte parce que voilà ça boité te ngaso na ça émission ou bien uzamba liboso pe suka to ça na yo te zamba liboso mais ko finga bêtise te po ba tala yo ko dirige ngata taba bomaka bato lobaka na lobaka ba rikeli nanga to ça na o pexé kabila déjà tika oboma bato yo to ça no émission bi combien ba finga nga ba otindira ba message o azo finga yo c'est-à-dire az inconscient et puis na profiter na finga maman na yo o finga moi na moi c'est bon maman na yo zela maman na yo na lobi bongo bozana serezino bozana mutu mo keta swate ozana serezino ozapena force ozana ushi ozana taba omena teba ndeko na biso est-ce que hein Mokonzalemba Jani wana Jani Mokonzalemba oya asala kutu orphelinat na Congo na kangi libono po kimate alors siko ninga zaboy toyebi sibino batu nyonso bo soutenaki héritier et le bala ngo force bo changer position té bo zalaka nde boza ozo comprendre otambola na gare du nord mikolo yo oza sans papier ba sans papier to bino be parce que so bo kana ba papier ndesi bo kenda ki sasa bo kenda raté toza na guerre na bino et puis to tambola pamba té so na koki otena makofi yebango tika na balafre ngana poto banaka ça fait 25 ans na poto déjà na olaksabino de quoi je suis capable na connaissance ninga na zanango tuna force bonga na succès et en tout cas les lots vraiment monsieur za chaud pour comprendre que ça c'est les unes donc wana et ça c'est les unes force yo lembisa kiti sa momuki non c'est la question moi to le bado na ba question na zaki nango na bombi yango to sa na bango émission c'est ma nango fo bongisa mutu voilà ba question yo na bombi yango to sa na bango émission musu parce que awa émission eza vraiment moyen tout na ba question ezate force le baka na bana Congo le ba moko po to succès émission pour moi tout ça émission vraiment nazo interpeller le peuple na mawo biso zanango du jour au jour la situation est en Congo souci na biso et ben non dans le monde entier même ataba minele ba biso souci na biso i politique nambe dégage ngo komeli to ezana mboka moko te ezana na position Congo ezana ngo na moment donc bato bazo kufa lokola bangungi donc na minute to lo bazo bomala ba on la Kinshasa bazo bomala na Mbujimai donc lelo na opesaka ko pepe congolais merci ba diaspora nyos tout merci koko ma combattre zango ko sala CVT tout le monde est combattant mais il faut bima exprimer mes contentement na mokile mona c'est ça qui est important yango pepe congolais zango besoin quoi. Donc, tout téléméli, tout beleli, peuple congolais partout azali na monde. Vraiment, bakota na lit, tokota na lit oyo. Donc, to benga na munguna wazana mboka na biso. Vraiment bola muka, tokoti mboka na biso boete, eza azar te kobota ma congolais na lobaka. Kobota ma congolais za bénédiction moko boye. Donc, bota la kande to zala, partout so tambola toujours ba envie ya biso. Même na peuple moko boye o mona ke no bazala bango utilité na dans monde. Ba Rwanda neza bamboka moko bongo bombe bena chimique bou et comme no be zamba mutu pa tuna pa zate bazala pe na posa na bango te pa bazala ba lote bazala bona richesse te bazala bongo na makemba na diamba na nini na bangombe donc bamboka moko ezala ngo utilité na mokili ozomona donc ya bamboka moko ya kuboma donc biso wana mboka oyo paradis te ko nzamba pesa biso
to protéger mabele la biso to protéger vraiment mabele Congo bana Congo bola muka passe bozali to landela toujours évolution mboka si s'agit ko kutana boya toujours en masse histoire moni so ma musique moni comme tikita cha donc bango mo ba lingi de ba micro ba longoli ba doom ba longoli ba instrument nyoso ba bombi yango ya libela soko to ba ça sous 15 ans sous toko ko ba ya ko bete sous masolongo merci bon nga maloba suka na ko loba na réveiller esprit ba peuple congolais bisika tout baza je lance déjà le message na ba mission ba beta na poto pour déjà ba mission ba beta na poto e comique non ndeni bazo ba wambi ya kisasa ba ndeni biso ba twana no so ba frère na biso ozo comprendre biso de décider bangote ba décider ba mission pardon o ba mission poto ba beta soute non binote ba décider biso de décider mais pour vous faire voir tout le bana binoke ba mission pe à poto besoin conscience ceux qui réunion ba combattre ça faut boyaka ngana zo convoquer réunion o ya ko yate akobeta lisusu te bino mo boyoki l'état français de lobiango makama musique na territoire na bango balingi susu te donc na ba producteur bo sala ba organisateur ba kolo banganda bo betisa na bengisi bino samedi o ezoya samedi ezoya aux les 40e calculer samedi on a les 40e toko sana ba combattant nyonso baye bango le 22 samedi à le 22 biso nyonso to kokutana botinda boyebi numéro na ngai botinda boyebi Facebook na ngai Facebook a bokuta en tant que président na bino ya ba producteur président ba producteur eza bokuta mpongo poazo bundela mboka na ye yende mutako pesa bino bisika to kokuta na biso nyonso bato banganda bino bobeta ba karaoke to kuta na bino to koyeba nani akobeta na nani akobeta te po kiteti bolinga bosala yangwana na bino bato bobeta na kisasa na oboza awa to abashana po bofinga nga jaloux zobo mususo mosaka bomoni makamne zo koma afinga nga jaloux o ba misa poto ba bisenga na jaloux na za jaloux na bino na bino bosenga na bino nga kena na musala na salaire asi jaloux na nino bobeta kapela bato badoli ntaba bino zo beta ba otumantaba bokomi solo ntaba partout bato bazo beta na otanga ba kombo na bino te prochainement na osala émission na otanga ba kombo na bino tout bobeta awa photo kuta na poto bunda ensemble parce que bino besoin la même cause na biso awa donc là on a Sabino yango wana un de plus et là on a Sabino ba jeune congolais nyo surtout s'il vous plaît les mecs et les meufs d'ici venez vers moi pour vous faire voir que qu'est-ce qui se passe au Congo na yebi ke belé ba Hollande héritier on a pe na mbongo ba pete 100 € za na ngote alandi pona ndimite mutu monete michuri mutu monete Jise Diboko mutu monete de Blaison Blaise ake la na makamone tata mo marque tabu zolo gaillard tata na kufa yo moko botata ba bamba ko inter na mama kofi eza musique na buzoba yo moko est-ce que olandela kana papa na olandela so ba bomai na nina bato wana ya gouvernement d'occupation wana est-ce que yo mona de Sidney Poitier longo na si yo mona Sidney Poitier kota makamona pam pam yo mona grand musicien na sengi pardon na ba marque na ba Charles Tabou na ba mama massa na biso musu ba Niakovic ba bana o ba na esprit ba botama awa bazalaka aba ebi qu'est-ce qui se passe c'est pour ça il se mêle pas de tous ces problèmes. J'invite tous les massas de Wesh Babou Wesh nyonso faut finir batona bazo uta Kisasa tous les gens là qui viennent de Kinshasa les blédards là qui viennent ici ils ont la soif d'être bakota musique. C'est pour ça que je mais na limite bana awa penda bakena mama pampa bakenda raté onga maître pamba pamba boma mutu so wapi oyeko bima maître au sala raté na Kisasa on la musicien na sima awa so yeko aba formation ya sécurité zebele oke ne siap na s'équiper au jupe carte professionnelle comme le roi ba Keveka Muzuna hein au comme le roi ba maître Sefa Monima le roi ba Yuri le véritable imbattable ou Yuri Muchafu Kalenga. Ou comme le roi va mettre Daguerre, va mettre Kamango, va mettre MP Dari. Vous comprenez? Donc Keba, Onlinga, Bolingate, et l'autre on Sabino que héritier aux arts recherchés, David Monceau. J'ai lancé un message pour toi. Dis-toi bien, moi j'ai grandi avec les Ivoiriens dans la cité. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec toi. Parce que tu veux créer la barbarie en France. Tu veux créer les troubles de la Kala.
On va reprendre la vieille méthode. Comme tu es un PD, ça s'est reconnu partout, tu es un PD. Parce que dans la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils n'ont pas cette habitude-là dans votre communauté, cette habitude de la pédophilie, ils n'ont pas ça. Bah, ça va toi, respect les Ivoiriens, je vous respecte. Les Ivoiriens, je vous respecte. Je vous respecte, les peuples ivoiriens. Même les Ivoiriens qui sont ici, comme des DJ Samouraï, DJ Arafat, les DJ, tous les DJ, Erickson les Zoulous, tous, ils sont des DJ Gabana. Je vous respecte, mais David Monso, on va vous faire voir qu'on est des Congolais. Viens, au côté de Makamnabiso, David Monso, tu verras. C'est fini pour toi, David Monso. Il faut circuler à l'hélicoptère. Va porter des plaintes contre les combattants. Portez plainte contre les combattants. Connard, David Monso. Vilain type que tu es. Pédophile, tu vas voir. Ingeta. Merci vraiment. Tu comme Soukawana Lelo émission d'Aguicho, Badaki na Kanda Makasi. Vous avez toujours branché na Diamant Noir TV pour besoin d'informations penda ya boé. Vous s'abonner, c'est facile. S'abonner car à côté Diamant Noir TV. Merci. Diamant Noir TV, la chaîne, le site internet de respect. Une fille qui s'habille bien, il ne s'habille pas avec l'impunité. Alors ça va partir à corté. Si on a parti dans un corps, c'est que Azali a une intimité dans mon thème. Et ça, c'est que Abimana ba misa ba sida net ba wana muso to mona yo ba petio na mike soko ta na communauté na biso te kende luka bato mboka na bino sala ba interview yo nyoka longo na bosa na ko lobana yo omoni biso na Diamant Noir TV yo foye mbalo yo foye mbana langue na bino vimbrao pozangole imbécile nyoka longo. Merci à toi. Ya Diamant, Gisèle Oumba, Colina ya Diamant, Gisèle Oumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant Noir.